Congo Fort TV, chez Bibiche Mbobo. Abonnez-vous sur notre chaîne. Likez et commentez Congo Fort TV. Vous informer, c'est notre souci majeur. Congo Fort TV. World business ezokata bango masasamba. Vous connectez sur votre chaîne Congo Fort TV, hein, Congo Fort TV Nde Makambo, voilà. Je suis toujours avec Jojo Tumba, la collection du monde, voilà. L'autre betama solo ya katima solo ya bikolo bana botalate, bana botalate. Un grand merci à notre sponsor Elou du World Business. Un grand merci Monsieur Tolérant et l'intolérant Babi Papa Mapasa. Hein, donc agence Kitoko, boya belé. Oza poso tina mona jobore ke Congo ya, oza poso tina mona poto dans partout. Donc merci beaucoup, restez toujours connectés. Le tozo lobela sans tabou, ezama solo bana mikete ma solo ya mikolo. To lobela ba lèvre ya bana baluba, mingi baleli babi bibiche répond à cette émission parce que tout ça j'ai émission il y a 2 ou 3 ans passés, tout ça l'émission auto lobela parce que ça émission mo ya mikolo. Bazo baba na baluba bazala ka ba lèvre mila. Ezana tonton mo ka bisaka bibiche. Non comprendre na bimana mo si moko ya baluba. Aza o sentir que no ba lèvre ne ba matoi na ya c'est ezamile o sentir que no soki azana mobali soki to bimina yedo mwana na kokoti kete na yeba te bino ba lu bo ça la ba to ba kisi tonine to be émission eza émission ya mikolo ya bana mikete eza une émission sans tabou mais on a quand même du tabou hein to ko lo ba vraiment ba mo ya salité mais tozo lo bango sagement et to lo bango parce que to yebi que monde entier ba landa biso ba papa ba maman mikolo bazo landa biso alors to ça na Jojo Tumba ye pas mwana muluba expliquer biso pourquoi ils ont milai, pourquoi donc ba maman la bango ba la kisa bango, comment est-ce que travailler bilo quoi c'est. Bonjour Jojo Tumba. Bonjour Bibiche Mbombo Plasma. Bonio. 5 bien. Tous à bien to commis. Nous a air sérieuse hein parce que mon jour il y a Mike Kalamba wana ozalaki do tetuka kifo. Ah ba jour ba Mike Kalamba wana ba blomo boye zola musaba tu ba méchant là to tala mukilango na ebite so mukilango ezo kende nini mais ezalaka bongo biso rôle na biso ezalaka éduquer former à des fois ce qui sujet ya côté tout penza osko comme makambo sérieux pour étaler vraiment et comme makambo bomoy do bomoto do bomwasi. Il se biso bana baluba pour l'autre oza vraiment moulaïté to ozaka moi muke to faire comprendre bato bazaki na pose ce ko bana baluba bino bozala ka ba lèvre na bino ya se biloko ya se ezaka milai aux émissions sans tabou émission ya mikolo alors il se biso eza dans bon na no po nini bon ça la nini bon eza ba parents ba l'accès bino eza na ki mukolo bo utiliser ka ba kisi ou comment eza la mulai bon pour ba tonto bazo le abi nga mwasi na muluba ma mwasi la na ko tikala ka kubosa na te abi na comment préférer que mwasi na nga mwasi ya libanda ki mwasi ando pour moi na muluba na kanginga journée don na place na okende te. Merci BBC, moi je pense que toi Babantou nous sommes les Africains école na culture nango école eza na culture nango et puis awa sko to komota la bokoko ezali kamo bokoko bana basi ya baluba certes la plupart et puis bazanyo sauter la plupart bazana na ba lèvre ya milai bazana na ba lèvre ya milai misusu babota nango pour ce qui est vraiment sur sa botte à lèvres mais des fois chez les balouba comme chez les Kassaïens culture na bango il y a certaines mamans oyo ba yeba importance na valeur ya lèvres wana et ba comme à niveau ya kobenda nango bana
donc babenda yango bana l'air mwana aza bas âge à partir à 2 ans 3 ans azobenda ye ezokoma mlai bamisusu babotama nango sikoyo baparent bazoyede mama azoyede po abenda yango po ekoma milai ezaka neti na bandeko na biso bamongo bangala bavandisaka bana bango na maboka donc en l'air azovandisa mwana liboka eza po apesa ye forme po loketo ya mwana ezala bien eza ndemo pena chez les Kasaïens balèvre wana ba comprena vraiment utilité nango eza vraiment important utilité nango eza noni no tokoma no toyeba no utilité nango bon utilité ya lèvre mulai eza que epesaka mobali sentiment epesaka mobali sentiment epesaka mobali goût et puis ce que la plupart ya baso baza na balèvre wana sexe na bango ezala business ezokata bango masasamba. Eza que epesaka sentiment et epesaka mobile plaisir de façon que ceux qui mobile a pénétré mobile azo kaka bien koko bimate et puis utilité nango eza que et diminuaka et bendaka vraiment vagin et bien vraiment vagin à moi si et comme à réduire à la mouki ce qu'on a pendant la plupart ya baba so bazana ba lèvres milai donc au coup tabango vraiment baza vraiment na vagin mouki donc rôle nango eza que leur mobile azoya azo pénétrer leur azo pénétrer yango lèvres wana ezo kanga eza netikal donc ezo kanga et kangi vraiment sexe à mobile peni ya mobile pour mobile aucun sentiment rôle nango yango wana donc gros nango eza so je comprends bien eza mobile ayoka sentiment et puis ça vraiment pour ça ma casse parce que quand la personne veut azolinga abima yango ezo kanga donc eza neti sonzo donc ezo kanga donc l'air ezo kanga wana ça fait du bien. Ils ont vraiment bien et puis ils ont vraiment très important c'est très ils ont vraiment très bien ils ont na bana baluba nyonso to ils ont na bana baluba nyonso te ils ont na babiloko wana bato babotama nango mais ils ont na bato yo o ba parents ba eda bango o ba benda bango moko o ba parents ba benda ba eda bango na ko benda de bas âge ils ont na bato oyo ba comprena net boy et puis yango pe ezala ka tarte ezala nango tarte non so komi mukolo okosala ngote non même na ki mukolo ya possibilité avec ba poussière wana ba produit wana oko bando bendo zo benda fi à mesure ozo benda ezo ya milai ezana batu misusu ba parents bazo chance ya kosala bango te mais na ki mukolo yemoko abendi ba lèvre na ya komisango mulai c'est quoi pour ko benda parce que la fois passée 2 ans passés sur 3 ans passés tout ça l'émission na zwa bapel niveau 0 ba maman ba benganga comment est-ce que to kozwa biloko na ya ko benda yebisa biso to kozwa biloko na ndenge en plus ba benda ngo na ndenge ni biloko ngo eza nini ba matière nini en plus bon ya nini ko benda yango eza que ba biloko ngo eutaka précisément chez nous na Congo wana eza na Kasai uta na Kasai même na Kinshasa yana na Lubumbashi yana et puis eza ba biloko moko eza nango simple na mona keza na ba produit moko ya ba kisi eza ba poussière ba tout ya ba sankisi ngona poussière ya makala le matin l'air la muki ozo sokola na douche ongunzami ozui poussière ya makala wana ozo
benda lèvre na yo ozo benda lèvre eza makala ka bat balambela katoni eza makala bat balambela ka me basangisa kango na ba nzete wana eza ba nzete bokoko ça y est chez nous au Congo na ba Congo wana eza ozu o mixa ngo na makala obandi ko benda ozo benda lèvre na ozo benda lèvre na yo ti omoni ke komi mulai na disposition o sengeleli ça va au tiki na yo mais sauf que eza vraiment très important je peux vous assurer que eza bien pour ceux qui boye eza le solo boye ka peut-être que bana basia baluba bazala na ba lèvre mais tam su botikala ko yeba te rôle nango ezala nini rôle nango ezala que c'est ça la pena mobile bien et puis ça mobile plaisir à chaque fois que mobile azo pénétrer a kokobimate yango lèvre wana eza ezo kanga donc ozo sentir pemna l'air azo sala mouvement yango ezo kanga donc puis réduire ka voyage moi c'est ezo comme vraiment mukie et ça la bien et ça la moi c'est vraiment kitoko on est ça là que babala yo to Jojo Tumba mais biloko nyonso wana ekontaka te mama na ngai biloko nyonso wana ekontaka c'est vrai l'amour le mariage ce n'est pas le sexe le mariage premièrement ils ont comportement premièrement ils ont spirituellement ils ont destin destin so nzamba permettre que ça bongo et puis comportement parce que lèvre tozo le wana ba se belé basala ba erreur oko benda lèvre teza mulai ndenge nini oko balusa mobile atande oko sala nyonso ce que oza soumisité ce que oza une femme de caractère de comportement te envers mobile na yo oza la respect envers mobile na yo peu importe sexe mobile vraiment a hôtel à lobby chéri osala nga bien mais à comportement eza nango bien te okene libanda mais soit ne contaka. Ok, c'est bon. Nyonso wane contaka. Sko pona ko zwango. Bako sala ndenge nini. En plus ndenge yeba est-ce que biloko ne za ba kisi te po musuba yo mona boya ko landa biso na émission mo te eza ba kisi pona ko kanga mobali pona ko zo mobali za ba kisi. Sko yebisa biso expliquer biso Jojo. Wana za kisi te parce que na yebi émission oyo ndenge za bo na yebi ke bat ba obenga. Na yebi ba obenga ba tu na biso et non. Ya nga alobaka. Moni batu ba comprena mabe makambo kisi kisa ngo eza mabe o sali kisi o kangi mobala komi ya eza mabe po eloko eza mabe kisi eza mabe eza ba retour na sali eloko ya bien et puis batu ba confondre makambo congolais kisi ekoma nango na makambo eza kisi te komi kisi makambo eza muto komi na ye na mbongo o mbongo ya kisi muto akoti libala o libala na akoti yango pona kisi donc les gens biso ba congolais tozo limiter premièrement nzambe tozo mona ke nyonso eza magie te et puis makambo nyonso eza la ka kisi te omoni ba biloko na eza bokoko toko sambe là nous sommes les enfants de Dieu prier attendre nini mais faut boyeba ke bokoko eza bokoko soko tali Chine ba vandisa médecine lelo médecine na basalisa yango basala yango na ba produits traditionnels ya bokoko on comprend biso tokoli na balumba ba pota libomu biso tokoli pena na balumba na makasa tomate au moins pena ba tuti penza boye ba bakio au senti pena bandi ko fongwa ma petit mama soki amoni o bandi o komi pena pal boy azui penza ba bichuru toyo au moins ba tutelo ba tokiselio mayanga inga yozo mela omoni mwana sali fièvre ameli pena mayanga mwana soki asali diarrhée makasi omoni pena ba mama bazui sérum sucre nani basangi basali ma ameli pas azui makasi. C'est pour dire que on ne peut pas négliger notre culture. Donc on néglige beaucoup côté. Au monde, ce que on est ba pays où ils ont développé comme ils ni eza que non, ba kisa beaucoup koana, bazui ba sali ango, ils ont traité, ils ont soigné. Ce que biso lelo suite à négligence. Hein? Donc comme on linga bilo kwa luxe, beaucoup on linga bilo kwa mindele, bozo négliger culture na bino, yango moni makamunyo se comme ka kis, makamunyo se comme ka mabe, makamunyo se comme ka on reza bongote. Eza kisite eza beaucoup eza la stratégie beaucoup pona papa za la coller serré bongisa pour moi ça bongama pour moi nazala bien pour moi l'air ozoya papa ozoya ozala serré c'est-à-dire faut que tout ozala mosmoko ce que pesi papa punition le bio tie ciseaux na conseiller bino chaque ciseaux te pour punition ezala bien te na mata white peu importe au comprimé la mobile na au sexe te alors Jojo Tumba
na kati yo te na bi eza ba mususu pe soko osali yango est-ce que eza na mesure moko o eza ki approprié ke suka na mesure po eza film o yabisinga yaye donc elekimi la donc tellement bendango trop ba lèvre elekimi la donc et comme masoko nguza me sentir meso et bimi vraiment le rôle la matoya le rôle la lolemo ya nani donc et comme ko sale ko indisposé soko lati caleçon ezo ko indisposé ya a des femmes sous eza bongo mais yango eza la vraiment na limite te que limite pour ata eye moulayi ndenge nini eza na inconvénient te eza na problème mon côté problème nango eza kutu soki ebimi moulayi bongo c'est bon eza na inconvénient te mais sauf kaka que non ekozala mabe po ekobanda ogene yo ekobanda ko indisposé yo soki olati sous-vêtement ezo tout na sous-vêtement les histoires mais sinon eza na inconvénient te que non esala soki nde nini ezala mabe non eza na problème te na niveau wana eza na inconvénient te mais eza na avantage eza na bo freiner à sani mon bofa big zuzubi à toi yango eza na inconvénient te yango eza nde na avantage donc makambo na eza na avantage inconvénient bilo mususu na inconvénient na avantage na avantage nango ki lengi sentiment eza kaka na avantage nango mama na ngai oza nango te luka déjà osala yango parce que ça bato bapesa ba commande ba papa basombela ba mama ya ba papa basombela ba mama po na landaki neti fa passer na émission mususu to salaki ya domaine mususu papa moko alobaki non moi je fais ce que moi sangaza la bongo comment je peux avoir ça ba pesa ngi ba commande na bango parce que déjà na vie couple mobala zana eloko yango ne bloko to banda ko loba to lebela ki fa passer okoti ka moi na hote parce que moni moi si bien te o moni eloko malamu libanda soki o moni que o zanga ki na kati yo yebi yango il faut la kisango moi na yo papa ko bongisa moi si moi soko bongisa papa mama o moni que papa aza vraiment makasite côté wana tout tabu koko loka batanga oui si sala biloko et ça chéri mikolo na o moni za makasite il faut attaquer papa pesa ye makasite attaquer c'est ma casse pour que ozala satisfait nyo so nezaka pona ko éviter ba bloko ba saute mouton il faut ko éviter alors Jojo Tumba babi mama to bengi nani mama nani to bi wo mpesa ko to bengi mama nani kamana nga Kasalix Matondo aya benga kumukanga mama kumukanga to be aya mo ami pesi kombo aya bala ni so Congo fo mama kumukanga so boza na posa na e donc on peut sa numéro ne peut oza eza wana eza juste wana ba poste téléviseur on peut sa pe numéro na e boza na posa bosa la commande parce que babi ma solo eza ya mikolo eza ya bana mikete mais sikoyo est-ce que ce balèvre wana soki e komi milai ezonga raté et tikala ka milai bon libéra ezonga raté tikala eza musunya nzoto déjà mon ka eza neto pesa bana forme soki esi ebimi etikali bongo ezonga raté soko baye na ke no leki milai e komi ko empêcher on n'est pas bana là moi na zokola fia mesure zokola ezokende là mutu pe azokola ezokende pe na ko diminuer ya ezoke pe na ko diminuer mais na bato basali na kimukolo ata asali ndenge nini ko comme pe mulaya grave te que exagéré parce que déjà monsieur Yanso tu as déjà ma casse ko ça la pété grave que non et diminuer OK ba lèvre ya bana baluba ezalaka milai. Pourquoi yo mona muluba soko za nango te dans mitalio luka déjà pesa déjà commande nabi ba msusu balobi que non basala ka kanongo lobi ba msusu ba melaka ngona ti ba ochango na ti to na potopoto bazomela ya o ba melaka na ti eza na ba biloko ebele na yebi chez nous naturellement on appelle ça misenga ya mutwash na le mot m'échappe mais ceux qui la maîtriser mieux je peux bien exprimer ça eza que o ba melelaka na libumu na potopoto o comme la penati o ya potopoto na eza pe rapide mais o eza rapide o so ya komela ayo sokola libumu ezo sokola vraiment moi si ezo sala que non na c'est la bien za la ka ba biloko nyoso wana ezo compter mais o ya ko benda vraiment de ezala vraiment efficace en ce qui concerne nos lèvres. OK, merci. Nous sommes pratiquement à la fin de notre émission. Donc comme vraiment on a souka émission na biso le to bando le belakaka ba lèvres ya bana baluba ba tonton musu batuninga pourquoi ezala kamilai oh musu abi ke nonga mo sinanga za na ngote il faut na sala nini bo kinde Jojo Tumba lobi soki moi sina yo aza na ngote pesa commande pour zwango
pour et bon ce que bateau bazan de musika mboka est-ce que partout bazawana est-ce que ça la produit moto ko recommander bon que non basala basomba parce que bato mususu baza musika yo za na kati Afrique du Sud à moins que bakosa la commande na bateau bazana pays basombeli bango batindeli bango wana eza bokokoti wana eza vraiment bokoko yebisanga okuta bokoko ya Kasai na mundele yebi eloko wana mundele ya yebi ba comprimé na ye ayebi ba complexe na ye ayebi makam na ye wana Congo Fort TV chez Bibiche Mobo. Abonnez-vous sur notre chaîne. Likez et commentez Congo Fort TV. Vous informer, c'est notre souci majeur. Congo Fort TV.